ya nga na confiné na oyeba ke berse kimi tango héritier oya na oyeba bato nyonso ba oloba kimi to confirmer ngo héritier aya sikundi bana poto ne to oyeba ndé tam so so contre-temps poto ya na mambwe tam so kendai ko beta matolo place moko pe azu contre-temps poto ya Kinshasa to zu taxi ke maluko zu taxi ke bwedon ozomona likambo berse ngo bato ba okanga mana makasi soka okima kima na eti aboka ki na mi ange mi démonté et ni les autres album était kamité oh ya ba ka otala goga ata zu fourchette na mulanga obeta tandandanda ayebi ko bina ayebi ko bwaka ayebi ko yemba apoto on toba kima basala ni kabu ya kima yona kama otelenga na babar nyonso yona kama passer temps chez Jonga soka yaka na ah mais aza bien alors soko kimi baba kima fabrigas bangwana bakoma mais ferré omoni stade wana boyo kango na sango mais so koti na kati o comprendre que non na epena na yo kufa kozondi mateke ba ko kabitumba wana ya omoni na temps oyo penza il fallait beta martyr temps wana eleka ou bien fallait zela na ndambo fallait zela za na bitumba makasi état d'esprit ya moto yebaka nga na pesa bango bonne chance asala la fierté mboka na biso soki la beti martyr ezaka fierté mboka na biso mais azala positif batika bifinga finga Hop multiservice ezali agence oyo memeli bino elikia to pe espoir na domaine etali voyage pe impression toyebi que l'agence de voyage ezali mingi na kati ya ville ya Kinshasa kasi Hop multiservice ezali désormais partenaire ya MK Yokani télévision ayeli bino makambo ya sika to pe biloko ya sika nayebi ke lelo na Congo bameli bato bambongo baleli na bandenge ebele oyo napesa kimbongo na ngai kutu d'ailleurs depuis mutango numéro l'écrasité ezali na agence oyo ezali sur pona ba voyage na bino pona voyage pona tourisme pona visa de travail pona visa d'études tokotinda mwana na wana esika ya kitoko oyo koyeba ko regretter ata mokolo moko te pona visa d'études ya États-Unis tozali na possibilité kopesa yo na Canada pe na Europe mobimba yo ye kaka oyebisi biso ke olingi kotanga nini wapi oyebi biso ba document tokosenga yo topesi yo visa na yo na en bonne et due forme kitoko pe malamu mingi donc komitungisa te mama lala na kimia tango pesi mbongo na yo na bateau ya sérieux zwa ya solo kuse na yo pe lala pongi na yo ya ba bébé parce que résultat ezali ya malamu ezali kopesa ma possibilité na Hop multi service ezali toujours pour na visa de travail na bamboka lokola Allemagne, Israël, Canada et puis États-Unis pour na on ezali na besoin mais pour na tourisme to komema yo esika nyonso lingi pe po yeba ko komisa yo kozala na yo elongo yeba koyeba kozala dessus te na Hop ba surprise ya kitoko ezali soko oyinde to kobetela yo ya solo lisolo yango ndenge ni koyeba kosalama salaka ndenga na lati ozinga bien comprendre on est allé car moi essaye parce que au fur et à mesure au monde a rappeler côté les maya pembeni il y a agence oyo et il y a chaîne nabino et yokani télévision bokozala jamais dessus voyez ba tozali na capacité à refaire sa bino ba impression na ba fiche nabino ya ba format A4 na A3 tozali pe na ba bâche tozali ko sala ba banderole ezali wana ba casquette de bomoninga na yibikola ta sikoyo ba t-shirt ezali ba carte de visite ezali ba mikondi ya mboka ba autorité yo nyonso za na entreprise na yo ezali koyeba ko fleurir to pezali bien assis to pesa yo ba conception kitoko ya ba carte pona ba oba kolinga ba yeba ya solo ko benga biso bo mitungisa te numéro yango nazali ko pesa bino ezali plus 243 81 19 28 891 na bandele plus 243 81 19 28 891 esika wapi soko bengi kozwa biso tokoyeba kopesa ba service nyonso ezali nango besoin mpona voyage to pe mpona impression ezali kosenga ngai ya adresse na yebisi bino adresse na biso ezali na avenue Tabora numéro 52 na Tambo magasin na croisement Kasavubu et Tabora na quartier Salongo référence boyebi bureau ya Sonas ezala na Kitambo juste en face ya Camp Luano esika bezali pembeni ya mosquée ya ba musulmans ezali wana mosika te na Camp Babylone donc soko komi wana otuni adresse ya agence oyo ya kitoko pe ya Elikia ezali Hop multi service donc biso na Hop multi service Elikia ezali kaka mwana nzambe komisa Elikia te yaka pona voyage na yo ezali kozela yo bande ko balande yokani télévision na pesi bino mbote sengo za la ngai makasi pe mingi ya roya liboso na bino pona représenter bino ba émission na chaîne oyo nzamba mona papa mbola bino na sengo bozali ko pesa nga na motema na ba abonnement na bino na ba partage na ba commentaire na mona attraction zo salama ya ndenge ya solo bazo vraiment force d'attraction ezali makasi et puis na mona ndenge nini
cohésion entre bato na kati ya commentaire ezosala ngai bien mais bato kofinga baza nga te bad girl napesi yo mbote na mafinga na yo esunga nga makasi mpona kola lisusu na comprenaka ke yo oyebi ngai sûrement oza motu moko oyebi ngai depuis kala alors nzambe amona papambola yo ndenge olandaka nga partout esika nakendaka obetaka lisolo na ngai malamu nzambe amona papambola yo lisusu bad girl d'ailleurs bolobi ebeyi bad girl elakisi ke mwasi mabe mauvaise femme donc elakisi ke eloko malongo kopesa ngai ezala te ngai na continue kaka mosala kaka ndenge ezalaka bocontinue kaka kosala kaka bakabale na bino nzambe nde amona pa apambola bino lisusu esika wapi kosalaka bakabale bokeba kake koya kobetela bino esika wapi bozali napesi mbonte bongo na epuis sisoko la mon général na kati ya dijon camarade ya Willy Moucheni oyo wapi asalelaka biso makambo abe na chaîne oyo napesi mbote na Hervé Mantendi esika wapi ozali na kati ya Belgique mwana bela solo na mokanda citoyen belge napesi yo mbote napesi mbote mingi na papillon napesi yo mbote papillon napesi yo mbote naki kopesa lisusu mbote bongo na ya na nga la reine de l'île napesi yo mbote na plateau nazali bongo na Manique de John Mama Sele napesi yo pe mbote na Manique de John oyo wapi bobengaka mingi bosengaka mingi bobiye fo koyaka ata 4 fois na semaine ese bino bozora pe charge ya production po azalaka wana moi 3-4 fois na semaine esalaka biso bien Manique de John napesi yo mbote. Bonjour MK, avant na banda na osenga nzambe merci oazo batela biso surtout oazo pesa biso souffle de vie. En tout cas merci na radio message vie na papa Herbi oyo azo kata pongi 3 heures nyonso pona ko enseigner biso na papa de la foi pasteur de la foi en tout cas po wana aza papa ya molimo donc merci na Alphonse Kayenga na église Sion pe basal na nzambe nyonso na sengi bino merci mingi parce que l'Éternel vous remplit du Saint-Esprit pour vous conduire au peuple de Dieu. Témoignage de makuna ya makasi hein papa Derby témoignage ouais papa Herbi donc akata rapongi na ba papa Blanchard na ba dans équipe mobimba ya radio message vie bazawana donc baza partout na YouTube na WhatsApp donc bazote ya donc biso église na biso comme on a téléphone OK parce que église est comme na makambo dele donc ba enseignement ya malamu. En tout cas, nous avons ça na kati na bango. Balobi ba prière, on prie pour avoir des résultats. Et bien sûr. Je peux pas aller dans une église, na comment on te place dans ngezaka wana parce que ba musuba comme en église penda akanga place. Ngana ko vanda bongo te, ngana eko zo ba réponse. So na zo réponse te na popola bilamba na temi na kei. Pour le sambo ezaka na biyano. La beauté de la prière c'est dans l'exaucement. Voilà. Tant nazo sambela na kozala jamais fanatique ya pasteur parce que l'église c'est l'école du savoir et le pasteur c'est le professeur de l'école du savoir. Donc nous venons pour apprendre comment marcher dans la parole de Dieu, marcher, avoir la foi et puis connaître la Bible et il nous enseigne comment être en harmonie, comment tobanga nzambe. Alors na comment comme fante wana comme même la Bible on adore qu'un seul Dieu toi ka fana Yesu kaka Jésus de star na so comme yote pasteur na biso ya ngana zozo na ngabi ya noter na fane na ko fane église ina nete na zo bi ya noter na okende na okende place na zozo ba réponse na ofanda parce que na banzambe na nga aosala parce que il y avait 12 apôtres et puis il y avait 12 dons de l'esprit. Et il y a un problème spirituel, il y a un combat spirituel, il y a une église où bazo pèse abondance. Combat na ne si abondance et yate. Mais si ta fait fungwa mito gérant on est. Au gérant il faut bandana au nettoyage. Il y a bon net les fous de Gadara. Akoka ki kolongwa na sépulcre te akende na modèle azakana ki na bureau. Akende ni pour saliter fou. Il fallait nano Jésus le kalanzela na ye. Moi c'est mama ki la koka côté katé le côté fallait nano alongola nanu sa il faut kolongola nanu saliter après aux abondance. Mais yo lingé nanu abondance ya avant délivrance tout d'abord. Ce sont des délivrances pour les amis. Donc yango na sengi merci na ba bonne nyonso ya Yokani TV nde ba pesa absolu confiance. Voilà na pesi mbote na ngana goreti livwezo mbote na ngana ba mama mabala losako na mama ya mboka oyo la reine de ce pays Denise Nyagero Tshisekedi la charismatique la femme qui dégage la femme qui parle avec le charisme de la femme, elle est la femme elle-même. Je te salue. Vraiment. Et puis na pesi mbote na mukwantombolo Fatibe. Boya bosanga na biso to ça. On n'avance pas, on est là. Vraiment. On est là. Ça bouge pas. Bétonné, cimenté, carotté. Tout ça na croquis, on va
aller de l'avant, on va construire notre pays. Mboko elata elamba, bobo ya bondima. Mboka oyo ekolata elamba ekobonga. Bino bato balobaka mboka ebonga te, yondo obonga te. Nakamwe. Biso na mboka na biso Tikela biso Kongo. Tikela biso Kongo po mboko eza ya biso. Tobotami awa mitolu na biso ekundami awa. Avant na kumisa Côte d'Ivoire ifona ngaki Kinshasa. Kande bofinga ngo sete nga mona ngo bien. Makasi. Et puis Mboka nanga. Ebonga susu. Encore notre président c'est notre frère. Mutu nyonso soka zwi mbongo abongisaka na lopangu na bango po bafinga ete. Yo so mona muta so za riche to tongi ba immeuble so ndako lopangu na bino clôture ezate porte. To mona onde bafinga ba prêtre. Azoloba et pas na bango kuna ndako ekote. Voilà. Mboka oyo eza ndako ya bafachi aobongisa yango parce que eza lopangu na bango. Voilà. Obligé fait bonga quand ndingo lobi wana mani ke tozo zonga. Toke malembe tozo actualité to beti apete ya ko suki sa penda na marche na makambo ni poto na makambo bela oloba. Te to banana na makambo ya 13. To banana na marche apete to makambo susu. Mais ba bide ba reporter marche yango. Yo na marche. Yaya omoni en tout cas bat botala ngai nayebi ke mingi bofinga mingi bo ngana nanga apolitique na sala apolitique te. OK. Mais le fait de grandir na comme maman o eza mboka na ngana otika bana ngana mboka na biso. Nous sommes des Congolais. Exactement. Ata total classe mingi te mais on n'est pas des idiotes. Marche ba kobima na nzela ezo troubler. Ba memela Kabila makamba ba marche troubla e. Asala musala malamu te. Ya solo hein. Lelo oyo bandeko na biso ba Congolais na ninga mabe na bike bofinga ngai drogueur bofinga ngai kwiti mutu esala bien boye bien déjà sikeza te wana déjà ça on na bike boloba mais na oloba makambo eza réel oyo azana mayele ya mutu a comprendre que mwasi oyo azoloba ya solo ba Congolais batu oyo bazoloba to bimana nzela ba travailler na mandat oyo bato nyonso to mona ba pano ba travailler na mandat oyo ba pe bazana ba député na bango na ba parti na bango nyonso na travailler bazaki na ba député na ba ministre bazana ba pourcentage basu ba pourcentage mais tant mandé comme na suka baba bwa keli fachi babi esimbité tant esimbité bino nyonso esimbité alors bino boya pourquoi parce que bino peut travailler. Oui. Vous avez travaillé dans ces mandats depuis vrai ou faux? Depuis le début, bino nyonso na ba parti na bino bozaki na ba député, bozaki na ba ministre, parti na parti ba pesa ki bino. Bazon ça à côté na parti. Et loko sala nga pasi. Ba innocent de ba kufaka. Mukolo moko te na mona mukonzi alobi mwana nanga liboso ye na tie liboso na marche. Bo sala ngoti. Le seul mutabanda cha bane na marche zaki Tshisekedi wa Mulumba. Le père azaki sa oke marche akena bana abi yanga bangoyo soki liwa ekoya yanga pe bakende ya botika bisoko Lumumba beta ba belge makofi te akena na lisolo kimbangwa solo la biso to yebi makila te biso to abato apartheid te biso to kokaka lelo marche wana ba machette bana bakatani maboko ba bo sopaka bo taka trouble na Kinshasa komi nango bien Jean Kasonga tiki yango bien Kinshasa komi nango bien bolingi bozongisa kuluna pour policier ko protéger mais ba o ba ya ko yiba ba téléphone ba oza pourquoi il faut kaka ko marcher pourquoi pas ko louer place mo tembo so pourquoi il faut kaka ko marcher et loko sala nga pasi bato nyonso wana vous avez travaillé avec Félix Antoine Tshisekedi dans 7 mandats ezento sali na bureau biso nyonso et comme na suka bolobi te yende bobwake lié mais apesa ki bino confiance na boyaki ko travailler pour bo sala mabe après boloba non ya nini basali union sacrée bokende bosangana to bongisa mboka pona nini bozoluka kaka makila ya biso etanga bana na biso bakoli bandeko botika bisoko Lumumba beta ba belge makofi te biso to solo laka Mobutu alakisa biso li solo nous en cause to chama na mesa to beti bakati to yebinde basimbaka arme te to yebinde bozwa ko exciter likolo ya ba marche yili yango lelo bato bakoma kulune bima pour la marche. Oui, Kouloune bima pour la marche. Expliquez-nous. Et Kouloune bima pour la marche. Bat ba ok au marché basum ba machette, nde ba comme kokata ba nde kubana pe ba tikala nango. Ni kama mabele. Et comme tout un envoûtement. Au moins zo wele la quartier ya yote akufi pe. Mona moka ocho kufa. Nangingi na akufi la mabele nang akufi. Famille sali perte. Ton marché
soki to tant bomoni que non lipa et mati bo marchate po ba kitisa bango ba salaire ba marchate mama malonga po ba kitisa bango ba salaire ba marchate po ba marché que non ba te to zo biso pouvoir te to zo te elo te ba marchaka po na ba bango ba zo pouvoir marche on pour bango ba zo pouvoir po ba za union sacrée ba comment combattre union sacrée ya na za a politique mais na mama ya mboka o to zo lo bakaka Nzamba sali biso grâce apesi biso président Oyo qui est notre frère pour nani to soutenir yete siko eloko nga eswaka nga kaka Mireille bango nyonso ba travailler mais siko faut te combien ya mutu moko ndenge nini parce que vraiment milongo déjà avant batima boko ndie bakangi bango olome nzoka nde bango nyonso bazaki na ba député bango nyonso bazaki na ba ministre bango nyonso bazaki na ba nani ba benga bango nani ba député soki territoire soki nini ya bozwaki te bozwaki ba place te na bande do ba système on est bande ba place balela na suka bachema bakake kota oyo ya pardon mwana ya Kongo aza mayele mwana ya Kongo aza mayele ko kitano na nzela te mais ba reporter en op ya esimba te to kokate pour la insécurité za na maluku wana tozoka na bandundu déjà bato ba okufa ça siko bato wana ba yekoboma bana biso na Kinshasa tant ça marche wana bango ba oye ba risque wana te ba bité que marche wana comme côte ça ba infiltrer belé bango ba omona ngote o monte que nani union sacrée ça qui na kata stade tant bosili bobimi est-ce qu'il y a eu des morts il y a eu des blessés il y a eu des mutu nyonso azobima en ordre mais tant bil bato azo tambola boye peloton boye oya poignarder muninga yeba te oya kata muninga yeba te ko bon on appelle milice voilà sikoyo na période de simbate na période de simbate on a besoin ya kimia boki lo sola ngo kuna place lo sola na ba mesa to yebite nde bo sola bocha castel de Macron melaki bomela bokitsa mutema bo sola bo yebani bo sola bien bo sola ko utika biloko na ba marche bozo pena ba numéro bo apena ba numéro bo benga nati o sala place moko depuis no bokomi olome bo bokeli mutu moko charge donc j'ai compris l'idée de Manical bibino bokomi ceux qui pouvoir et bandi boyer bo sali net moi négociation bo koti na pouvoir bo voilà balé ta bo monique te travailler te balé biloko balé bambongo bo tongi ta bo monique moi inane apo babimisi bana biso babimisi bana na nzela ça beto ko opposant pona bo mécanet comme faire croire na population que ko balukela pouvoir en place pendant que bozolia mbongo bazolia or que totala ki bango mbalo totala ki to mona ki ba parti ba bato nyonso na moi na pano na ba bazan ba parti na bango salaki bazaki na ba député ba ministre ba pesi bango ba poste ba nini tout bazwaki siko tant ba moni ba bi te to ko bimisa ba yuma na ba na ba kufa ya avant tout ça marche chamo wana liboso quand ndingono na bana no misatu oche liboso boye na bana no oche ale biso olandi na sima po kanangi biso soto sa paix. Merci beaucoup de John wana pene komi batu nyonso surtout que yo ba yo karayo veut dire congolais nyonso ayoki et puis Nicolas za Nicolas marche parce que ba maluku kuna to linga to resserrer na sécurité insécurité na maluku makasi na ba terrasse to zo mona batu maboma yo zo mona mutambu liboma za $100 muta liboma na $100 na téléphone na bien Android liboma tout ça non insécurité maluku za na bien te siko bolingo bimisa batu na nzela po batu wana siko bakota bien ba profiter botika bisoko pardon tokoka guerre à Brazza te ya guerre à Brazza na capitale ti lelo ba regretaka perte zakaka combien d'années perte zakaka botika biso Mvuluzi à l'acception ko solola Lumumba à l'acception ko solola Kasavubu à l'acception ko solola Tshisekedi à l'acception ko solola Mobutu à l'acception ko solola Kabila le père à l'acception ko solola Kabila le fils à l'acception ko solola botika biso di solo kaka to sengi na bino di solo donc yango na pona mboka na biso to lobaka nyonso to loba pe mamba mboka po mboka o nde yango nza bapesa biso po bafinga biso bazoba bino ka ba musicien bobina ka bina mboka mobimba balinga ko mona te ba chefs ba bina ba chefs obito bina kaka siko toza ezate ke na za nga a politique na kana souci mboka na nga eke bien mais souci na mboka po kebe photo za na kimia na tambola na moto na tambola na nga mona kwei na telemi na ki hôpital na nga bien bete pe na lisolo onde ni siko ça va na moni na mani comme ya commencer siko yo faut ba mas ezaki penda oh ezaki penda shocked
Eh mona kwei na ngai mwambu ya ye ameminga na hôpital. José Kabeya ya ameminga na bolingi siko bana kola na biso to bana. Surtout nga na boti ba mibali. Ba ko so bana biso na ndako bakenda guerre. Et simba te. Ba viola bana biso miki abasi. Et simba te boti biso to fa nie ko pardon. Pardon. Ole bosa marche bosi sana insécurité eza kinkoli. Vraiment. Voilà bato bazolela pena ba. Ça be bato baolela makasi ça. Bina mona kiango. Na mona kiona ba statue ça bato baolela pe makasi. D'accord, c'est bon Maniké. Bon, si tu as un ndoule pena parce que tu as dit pendoule. Balobi héritier watana be battu sur le maki na miki li bakimi. Surtout Bercy moi na yonde ça la passe pour nani héritier azongela ka batu moko oba memelaki ka ba problème. Ya nga na confinement yeba ke Bercy akimi tango héritier oya. Na yeba bato nyonso ba olo bakimi to confirmer ngo héritier aya azonga. Soka zongi sambango c'est bon. Tala, pour les Congolais, ils ont makasi à déstabiliser moto. Balaba qui héritier au salampia qui héritier sali plein. Alors tu beta conseil à toi, petit plein, botali yango. Baba qui au salampia ka a sali plein. Ngai na olobela, bato ba kimi tangu na moni goga aye. Nde na kenda otale na palais, nde nini la pulga ya tembe. L'homme chanteur. En tout cas, ils ont dit, bato total pas bato tel ba été ça va te comprendre que batikali. Si on débat na poto ni to yeba ndem so zo contre-temps poto ya na mambwe tam so kendai ko beta matolo place moko pe azu contre-temps poto ya Kinshasa to zu taxi ke maluko zu taxi ke bweton te yo kendeli musala me na musala ngo ba ya bo mukolo ko concert ngo yo zate ya ye concert ezakip na mboka mususu tam so kendai ko luka ozomona likambo Bercy ngo bato ba okanga na makasi soka okima kima na eti abwaka ki na mi ange mi démonté et ni les autres album était kamité oh ya ba ka otala goga ata zui fourchette na mulanga obeta tanda aobi ayebi ko bina ayebi ko bwaka ayebi ko yemba ba mise bakima wera wera salate asaka orchestre mususu ba mise bakima ko felo mide quartier la te continue à te ba fali ba ça succès lo fali yo ça succès ba ça ba deuxième ba mise en quartier la te tamba samba kimba nde ba fali ba yete lelo est-ce que et ça la IPK bien moi te que ça la ka bien lelo muta comment représenter honneur à quartier la te c'est fali ba mise o nyo swazaki liboso ba saki na ba o ba kimara na ba ça na bango eloko te tam soupe so ba sala ka ba ngaba bandolo be quartier parce que si on parle de quartier la aujourd'hui parce que fali a un succès so fallait ça na succès té yango si on parle de wenge lelo wera azo kende ba Londres wana po goga na succès mwana na yo soki azana mbongo ata yo komi mpiaka ozaka muta mbongo po nini mwana zana ngo ozo kompa yango biso to saka makasi prince zaka makasi lobi na podium ataik ata ba chaki baka lelo to zana podium ataik po to zaki na taik po na nini to ana besoin soki ba lobela ka chokoro lelo ti lelo po mwana na yarsani azo yemba eza bongo eza bongo oyo amonia okima héritier olembo mema mission na poto te héritier sala retirada abimi asali retirada mema ba mission tout na poto tala kan album aliboso na ya asali orchestre sika ba passeport ya sika amema bango poto siko obanga ba o wana so okima muto okimi na yo na poto onta ba kima basala ni kabu ya kima yo na koma otelenga na babar nyonso yo na koma passer temps chez Jonga soko yaka na ah mais aza bien alors soko okimi ba kima Fabrigas bangwa na bakoma kozonga ti Fabrigas aboya kutu bangwa bibo kende bosi bokendaki bango wana ti ba chomi ba beti combien de tout bango ba kima Fabrigas a voyagé combien de fois à moins que non, aux amis musiciens, au qui moque na poto, au qui m'a échafaudé, il y a poto, il y a facilité. Eh, il y a mundela comment on sala musala au noir, abanda ko sala. Na yebi si yo mundele a comment ko sala musala oyo, abanda ko sala te. Misala bezaka pour le noir, mundele ye moko comment sala. Siko liko nango. Osani. Et puis congolais pe musique pe zaka so za libando zo koto zo bimande ba fan bazaka. So ko vandi sur place. Pamba. Mais si apparemment on est goga lingara ko limbisa mingi alors mutema munene mingi mutna mutabota mana nene ngape na tuna na limbisa facilement na limbisa facile ko bato bando ndima te ko zo Bercy boga zongi sina njora zongi susu njora zonga siko njora ngwa zongi akeso njora telenga no keso golwa uye ba nini limite po ani njora komi golwa depuis mkoni ngala monya wote Njora komi golo. Oui, tala ba Edgar, njora komi golo. Yo tala ba émission te. Tala ba émission. A komi le golo. Oh.
mais ça donc n'était ko beta te to comprendre te yo za nuisement te ngalinga lo makam na bango te nyoso lo baya bango za ka mabe ata lo bi ya bien za ka oh mais yo za analyste na comprendre kutu te mission to sala na yo nde baloba ke non na lo ba bien oh ba commission ba bien ba féliciter na ka mo mission liboso na sai na vie bango nyoso lo ba ka mabe parce qu'on peut s'appeler analyse na par rapport à la situation il y a le 24 juin ya wana ezanzunga ma famille au moins bato balobaka stade héritier stade héritier ça obstacle tim colar concert bakanga ba porte ba mbula epai taka bato ba oya okota concert ba ici bango keno concert exact ya Goreti Alain Giga na Londres ma condoléances na famille Massouli va perdre Marie Janine Massouli en tout cas mes condoléances les plus attristées corps et coma qui lobby OK ba opesa bino programme omoni stade wana boyo kango na sango mais so okoti na kati o comprendre que non na epena na yo okufa na yo okufa tango vana bino tali bino baloli misu ya wata la muka ka ba bino obeta stade eloko bato bayinela nga yango wana mais fallait ça 2 ans à préparation. What ça 3 mois. Ça 3 mois à préparation, ça n'est monté. C'est que tellement congolais à comprendre bien té. Ba finga. Mais moi mon bali wana penaza na tembe. A beta stade wana ko beta ngo. Boye concert na 14h ba kanga ba porte 17h. Ni ba fungol ba porte. Bato nyonso ba yaki basali nini? Bazongi. Bato akoma mbule bandi. Bato akoma kozonga ta ba moni goga mati. Ni bato akomi ko ya embouteillage pe et ça mais quand même à côté ya bato. Il est applaudi. Les bato ba finga. Qualité personne ezali. Au rendez-vous. Concert na beta mati lelo. Image nango ezali. Ya. Tozo lo baté o boye to lo banga na lo baka vérité. Vérité ndenge ezali. Kozo ndimate ba ko kabitumba wana ya. Omoni na temps oyo penza il fallait beta martyr temps wana eleka. Ou bien fallait zela na ndambo. Fallait zela za na bitumba makasi. Ana bitumba makasi mais état d'esprit ya moto yebaka yi. Nga na pesa bango bonne chance. Asa la fierté mboka na biso. Soki la beti martyr ezaka fierté mboka na biso. Mais azala positif. Batika bi finga. Fallait bi disque platine. Disque platine. Pour l'obité? Eh ba wa ba benga na ngoyebite. Oh tika bon. Oh ba benga na ngai. Babini. Ba benga le point. Raison zani. Na comprendre peut-être yo fanatique ça émission be benga na benga na ndé. Yo na ba fana est-ce que eza moko fali mutasali émission, to eza batunde ba sali émission ba lobi. Pona se plaignant qui pona billet. Ah billet na yebi se plaignant qui pe na plateau na. Na se plaignant na plateau na. Mais fallait disque platine. Eza fierté à Congo. Et là comment on a expliqué batu li solo langa star. Omoni to abasi. To ko ça la semblante na pesi mbote na la belle KBA. To ko ça semblante. Bat bakanse neti Dadju a olbo ya ko solisa Fali. C'est pas vrai. To mon image en fait. C'est pas vrai. Dadju mon na gim c'est ça mame. Bon quand ça bien. Mame. Yo mona langa star babwa Gims. Babwa Gims ta. Ezaka dalida mama na Dadju. Mutu afula eza Dadju ya Gims ta. Et la kisi que non bakima ki ba Gims pona ba Dadju. Alors ba ki on peut émission. Ouais. Sikoyo mutu bozaka ni mame yo ko ndi mapaka no so asoni makamne kuna okotele. Oh, tout ce que va semblant ko. Oh, ba boya mama na epona mama na mususu. Oh. Boko ta Dadju na makambo na ndi. Bango mona frère na ezaka mame. Yaka mame ba bomba aka na media pona ezaka mame. Yaka maman na te que no Gims abimisa plus papa parce que tikala na nzala papa Dadju abimisa plus maman na ye. Yenda ça. Pour papa na bango décevoir bango. On se comprend. Tout le ba vérité, tout le ba ka vérité. Oh, tu vois que Dadju a un prince. Aza trop maman. Non so blessa maman na ye. Ye baka aozano ka na keba oli na fourchette amulai. Tala na film na tia maman na concert na ye a tia maman na ye. Aye ba na maman na ye. On se comprend. Oh, siko aboya. Bino kanse ndeni. Dadju na fali ki kamade kufu to yende makasi yo. Ba comment défendre cause. Oh.
Kuto yende makasi yo. Et ya ku makasi penza. Est-ce que le roman on comprend déjà que Oisé quoi parana a obeta fait stade. Mais bon obeta liso non obeta mikolo komika faire. Mais Oisé va pas obeta stade. Ah. Na evidence. Edgar telanga affiche za na telanga déjà. Na kisope. Affiche za au monde aux yeux on a. Monstre obeta. Monstre obeta stade. Conseil ni kopé ça monstre. Na pese ka bonne chance te ya. Na pese bonne chance. Osuika wana. Busi kuna loba nini ya. Faut pas que ça moi liloba ka ndeza. Monstre za makasi na spectacle. Ya solo hein. Oui, bato ba ya batala spectacle. Monstre ma casse na spectacle. Yango fiche ya stade. Au concert live Zela a changé fond. Zela na roman nango. Monstre obeta azobeta stade. Monstre nde sana bato ba yota. Monstre ma casse na spectacle. Oyeba ke waze quoi na beta concert munene na mboko te. Alors bato ba sa curieux ba yota libeli. Waze kana beta concert munene na mboko. Concert munene na ba stade. Yango stade. Net na ba stade. Na beta te. Le 12 août. Na ba tene na beta te. Abeta na ba salle ya mike mais ya net na ba tene na ba pullman na beta te. Alors ça ndenga tie martyr bato ba olinga ba ya otala makambo ya sala kana podium. OK. Ba danse wana ba chorégraphie. Voilà, c'est une autre chose. OK. C'est une autre chose. Mais faire abeta ba concert ebele. Abeta ba concert ebele. Abeta ne martyr. Abeta ne martyr. Abeta ba concert ebele, abeta ba salle ebele, abeta ba municipal, abeta. Abeta ni martyr. Tu vois, c'est quoi c'est quand tu passes à Nanzala nae, ba monaye na podium. OK. On se montre. Donc c'est différent. C'est différent. Mais ferré, ba golo ba c'est belé promotion et ça mi makasi. Ba on ça la promotion hein. Ba on ça jeté. Mikolo na stade Mikonyo. Promotion ezo salama. Mutu mususu peso ba tu ba yeta obenga ba longo hein, obenga ba mvuluzi abengi bisimbi ba otoni sa stade. Valoro ba mvuluzi na bisimbi. Bone ba otoni. Ba otoni ça. Siko yo ndenge ba bengana ki na ba warrior okesute. Non, na nga ki pa mambo na te. Nga so concert afali na okay na ngai. Okay na. Mais kuna ndi na okay te. E ba bomanga. Na kina kuma tanga gite so anga ti lelo. Donc concert ya nene ko gine. OK, te bo bomanga. Bo mona na yo boka kisi. Na yo boka fali ti nga na ko boka kisi po ba sa ampia kati. Po to ku ba nga ko approcher bango te. Ata na ye na nenga bien. Ba ko accueillir nga ka mabe. Ba ba balanda nga na bala kuti ba manga mabanga bongo siko na kata. Ya na kata sta. Na mi bomi. Kati yo nde ba benga ba warrior. Kaso ki na ko tala na. Jamais na sango te. Bongo te. Na sango te. Na sango te. Et ça la maté. Na ça maté. Nga so na falite na goga. Ça maté que deux personnes c'est bon. Ouais, si biso que vidéo non ça li Gomez ndeti ki ko lobisa Gomez. Pouvoir en oziongo. Na mama mboka oz. Tant yo zo finga bana mabele. Eza soni. Na yo ki siende soni. À comprendre que na salle loko eza soni, rapporter les soni même dans milieu hasard. Comment tu peux insulter les gens de ton pays et tu es dans un pays étranger? On va se moquer de toi. Ba comme otonga linga ko batamboka na été. Ay milliard batamboka na complexé. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ngata Congo na ngezo pola so na vandi libanda na lwato gagner. Bisonde mundu ki Afrique. Nous sommes au cœur de l'Afrique. Bisonde ngana kinoise ya tongo. Et yo do finga ba triste na bactérie ya mboka na yo. Yo kansi muto kwa ini do banga yo. A mono pamba. Ya on esa ki pour challenge ezaka atinde la biso film o ya jouer rôle principal na ba actrice o ya makasi. Ezati. Ba pesa ya tourner film na Destinite ba olingati. Pour muto o reni mikolo na Niger Destinite. Dio wana auto ça ko mariage mo continuer mais somme. Ba pesa Destinite. Ba oling Destinite kuta olingata o senga caché. Ba nga sala jeta senga caché. Bazana ba manager, bazana producteur na maison. Donc ba olingate. Ba on ko approcher kuta il faut sur la kana staff na ye. Il y a ça produit. Ba bimisaka ta makambo ye. Yo tango ngo pesa pechanga ba nous en combien? Imaginez qu'il y a Congo. Bango ba mona biso ba riche. Siko ye akelo finga sila. Donc a obimisa sila pauvre biso ba banga biso mabe. Po biso kaso ba tanka ba ka minéré. Ya ye. Ba kimimba. Kuna nyonso esa. Ba banga ka biso mabe. Siko ya nga dimne biso to dimne. To dimne yo. Kandeza la. Yenda amukala ke sa mukana ki Nigeria. S'il a bien, en voiture, en d'accord. Si vous vendez et même. Nani a bien, Bellevue a bien. Nani Péchanga a bien. Nani babé a nani nani serre nanga écran géant.
Via. Via a bien. Écran géant ni Mama Top a bien. Mabi pendo a bien. Si ko yo finga sila na ni so a bengi pechanga ya bengi sila akobota ye. Pechanga pas obota ye. Alors il faut pas tolérer des bêtises. Dans tout ça na linga pechanga mingi ba baisanga ni na o na eloko wana. Il fallait arrêter. Il faut que ça la ngoti. To na mboka mususu. To bomba secret na biso. Soki guerre ekoti na mboka ta boza na rando ba tiaka na rando na sima to ko bunda. Siko so ba Nigeria ba ndio bundisa biso to kotele. To kotele te. A bunda nango. A bunda nango yemo. A bunda nango yemo. Siko vent wana memi ke kaboli même ba journaliste. Il y a des journalistes qui ont continué à faire ça. Il y a des journalistes qui ont continué à attaquer Pechanga. Conseil ne peut pas ça. Te batika na bango. Batika. Batika. Batika c'est le mot ya soni makasi. C'est le mot ya soni makasi. Bango ba sepete bango ba mutukuto ba Pechanga il faut afanda nie. Faut afanda nie. Faut afanda nie parce que yem ta créé guerre. Faut pas anomi kiti ça va s'excuser. Tant moi na otinda ba voice fallait Pechanga pexe parce que tant otinda ba voice Pechanga fanda oyokati ye pa bakisa ba moti OK akasi fallait bango bata Pechanga bo fanda nie botiko sa bon parce que bino bo reconnaître erreur na bino bo reconnaître erreur nga kuna sile kenda mami nga si to sola te nga na baba ku to za bimemi so to zolo ba parce que ezelo ko ya sone 100000 banda ya mboka bango pe basaba bango yo milio kasi bango bata maboke pekat bata no luyud be yanka bata ezaka po bazo kasia me balo ba anglais eloko makasta mako ezaka anglais so biso beto ndo saba film na ba anglais mais ke na monde bango kaka eza problème ka ya langue bablo ba langue oyo ezaka na pouvoir makasi eza international makasi biso ça la français o ba be ka bata maboke yo moni baba kena na bitawa ba kena na nini na nene na Grammy Award parce bakabola baba trophée à or kuna na ba actrice to acteur ni to actrice ni na Nigeria ba akena na Grammy Award akene place ba Rihanna ba vendre ba tourner ba film place ba Angelina Jolie ba vendre place ba Brad Pitt ba vendre o so mona na ba kenda te bango ba sala ka théâtre et yo tombola bango tiso ndi non Obo mamboka na omo. Oh. Nde mambo soni pe. Mambo soni pe na makasi obo mamboka na. Mani ke modi lo basuka pona lelo. Lilo basuka ezaka ka tokende na mboka na biso na lisolo. Obeta na bino nga nzela te nga za nga apolitique na lobika likambo eza pona mama mboko. To tika mboka na biso ko sakana ngo ndengwana te. To solola. To s'exciter na violence te. Merci beaucoup, c'est dangereux pour nos enfants. Biso bana so ba fanda ka to ba pauvre. To laisse bango Thompson. Ya bino batanga na ba États-Unis na ba poto. Donc voilà. Merci beaucoup de John, merci pour la révélation qui toko pe sarabiso, merci pour la musalo qui toko ezali go sepe sa mapena nesika bo matisa lisusu veut dire mombonde pela lisusu kende liboso bo partager bo commenter bo sala kande to yokana kina bino nzambe paza na sima na biso jamais totika nkolo po yenda ra force na biso oye lobby okoseli biso makambo sa biso ndeni bo ba kabal na bino do to na bino mayelelo elekezate. Donc on est ensemble, que Dieu vous bénisse encore et encore vraiment on est sur ba soutenir yo kan TV nzamba mona bino parce que non je sais pas quoi je sais pas merci encore nzamba zo susciter nga batu moko au sentir motema ne pene ezaka musala no ekinde liboso bata bongo to mona mona bango na moi pasi mingi bayaka na ba intérêt moko boyo foko mana moi neti kaka pour ça ilo neti kaka mais batu moko bonza ba disposer de mitema na bango ka bongo parce que nzamba simbra mitema ya barwa to monani prochainement sur cette même chaîne avec un autre invité. On se revoit très prochainement. Bye bye.